Et puis on lobanini eza Sony toujours beta tolo pour les États-Unis. Oh akamusinga eza Sony bogo beta yoka togo beta tolo te artiste fait regola départ bana carrière musicale na. C'est la première fois qu'il y a un musicien aux États-Unis. Charlie Prince, il faut prendre mes amis. Aya ko retirer ka maloba o aloba na télévision ke ba golois baza ba irresponsable. C'était ça le problème. Yo aussi problème les ali. Pour ba golois o faire ko la commune loni na ye. A respecter bango. Yo benga ba irresponsable. Ba contre bele ko na Charlie Prince ndé toujours ka pena ba CC. Po ndé sanani. Ya ko rater biso contrat ya sanani. Aza na chaîne, yo mona ka logo na chaîne na ye. Comment on a acha ka mai boy. Azo luka ni sponsor. Le 24 juin. Deux dates oh ezaki combattu mais bato ba bosanaki ba bande ko sala biso déjà publicité. Sans le savoir ba sala li faire gola publicité makasi depuis mois de février. To baluti bo concert ezate to zonga bo to lali bo ni temeza ko beteza ko suka. Lobby déjà banda les aki inondé na vente à billets à partir de 18h et 22h. Bato banda ko somba billet au sombi enekel na yo ba pesi billet. Donc chaque mobile to benga ya comment l'école ya ba billet et si la dit. Merci beaucoup na babonné na biso nyonso bolingaka biso boza scotché branché na chaîne na bino bolingaka mingi nde na fisa bino comme d'habitude tomber na vidéo mba liboso au s'abonner ou appuyer na cloche de notification et chaque fois belema kitoko bando kota au bando recevoir yango. Merci beaucoup à tout le monde bande ko bolingaka biso pe to lingaka bino vraiment l'autre beta plus ma soleil a fait rigola mikolo yenda kangi actualité fait rigola ou rien Nicolo ezande bongo à l'au stade des Ali mambo belé za to mona ba banderole partout et lelo sango toza nango ya kitoko et pe sango ezolo ba mikolo nyonso to mona ki ba musicien na biso ba kendaki déjà pour na concert na bango ya le 9 na le 10 déjà ba komi na États-Unis et vraiment ça libiso bien pour ba tamboli pena na kimia ba komi na kimia et to senga bango kaka to senga nzambe abatela bango et vraiment ba concert na bango et les kana kimia kozonga na bango awa pour na stade de Martyr et ça la biso vraiment plaisir vraiment to zana héritier ibula na plateau na biso to komeka un peu ko solo la mambu ya faire rigola to beta li solo to mona ki ndeko la biso Charlie Prince lobby ya le kaki na ba émission na e Koyoka Charlie Prince à lobby, bah toi faire et bah fingaye, entourage à faire et bah fingaye, bazolo bagay yaza et l'autre côté, amema et l'autre côté pemeni à faire, y a le bien ndimi, mais na matanga ya gigola, amona ki batunyo so bande ko fingaye on a bazaki musika kaka yende mutazaki pembeni à faire gola, et ça na ba émission sur l'Italie na internet pour monde na yango to ko sa ba publicité ba chaîne abattoir até, et vraiment et ça la biso bien. Ndé pena mambezo leka bato bazo yima baba loba loba pona ba vente ba billet et d'ici déjà lobby déjà ba billet déjà bandé côté kama tout ça na héritier ibula moko ya molobeli a fait rigola vraiment yenda ata mieux placé à expliquer biso mambango bien. Merci beaucoup à toi Trésor Moscou depuis quelque part. Merci beaucoup à maman Olga Moboko, maman sociale, maman Aïbara pour sa bana 5 bana basenga. Merci beaucoup à toi Jackie Manyungu, ma grande sœur chérie qui Jabon. Merci à Jolie Missimbi Mbon d'Afrique, Bayo Kate Bango Banani. Merci beaucoup à Trésor Kalombo, Trésor Lukusa. Merci beaucoup à toi maman Fifi Kongolo, notre futur député. Merci à toi derrière la caméra Richard Mempe, voilà. Merci à toi Bob Molema, merci à toi Jimmy Boembe, merci à toi Aminata pour l'assistance. Merci na bande konyo so bolingara biso peto lingara bino. Vraiment to zana héritier Ibula na plateau na biso. Bonjour héritier Ibula. Ouais, bonjour Barbine Mongonzi. Bonjour na bande ko tout ba rolanda biso na Global Moscou Télévision.
nde toloba kaka abonnez-vous massivement na yebi ke chaîne oyo et kanisa famille ebele ya bagolois chaîne oyo kanisa ba tison qui vit la Pedro o ba kotala biso chaîne oyo kanisa ba mama la Nita la gabonaise chaîne oyo kanisa ba mama ABDZN chaîne oyo fandisa ba bibliothèque chaîne oyo efandisa bagoloise ebele baladi fumu mokonzi ya Aloste motema ya Arlette mfumu ba bon guérison na yo merci na venanga Janisita Chunga Mputu Banga Muchuri les gourous du temple et du temple Kavutuka vient à biso na peso bambote en tout cas merci beaucoup non merci aussi na bandeko tout ba kota la biso maman la Nita la gabonaise na peke da mbote maman Fanta Fofana yani kaenga kale ya mboka la vraie monnaie invisible kala mingi te to kozano da na Kinshasa en tout cas wana bazaba to batala la biso na global Moscou ba question kozala yo ba réponse kozala ya ngai. C'est ça. Voilà, vous comprendre, on a ça, héritier Iboula, fierté à Bayaka. On t'a appelé Sarah. On t'entend bon mon araïm balamoko, bozo mon ambamoro, Bayaka, on a nion so yendi à la fierté na babo. Ozo mon abakimbuta, ozo mon abapapa na biso mboso bien poanga. Baza vraiment ba fierté à Bayaka. Vraiment tous en héritier Iboula. Trop bête non li solo ya ba vente ya ba billet. Déjà le but qui n'a bandé les alliés déjà à Rodingana. N'habitez mécano pour expliquer voilà, bon le problème c'est quoi bandeko faut pas comprendre on est à vente pour ça par rapport à sponsor. Sponsor ouais. Sponsor parce que faire rigolo là. Sponsor basé belé hein. Faire rigolo là sponsor oh azoteka da ba billet, azoteka na ba bar et ça sponsor, il y a la bière importée. La bière importée, tu sais bien que Paul Moutou Aza importateur, il y a la biloko Anzama va transporteur, il y a Moutou Aza m'a chargé na Makamboana et puis lobby déjà banda les acquis inondé na vente à billets à partir de 18h 22h, bato banda au sombi billet au sombi enkel na yo ba pesi billet. Donc sur au sombi ba pesi billet donc ça initiative mo ya malamu en tout cas chaque mobimba to benga ya comment l'école ya ba billet et si la donc et si là qui au moins qui n'a pas ndenge ba ko laksa ba bieza ko laksa da mu pepe bandi parce que loko bandara malé mais za ko mata ba te belé ba ndozela faire ateka ba billet na mois de mai avant mois de juin ba na posé que faire ateka na mois de mai po ba zo ba billet na ba panza yango ba ke ko tumba yango po na ba moment autant no luka ba billet mais faire égal avec son équipe bazaki parce que vraiment stratégie moko est bien il y a ko incarcérer ba billet na ba teka ngo na moment opportun ne ba bandi ko teka ngo déjà boye lobe zaki le 8 non lobe zaki le 7 ba bande da ko teka pesi da image to y na jour J mois 19 le autre na jour J mois 17 donc to za ko évoluer siko ne to ko évoluer bande ko ba ko soma ba billet na ba na kimia nyonso et puis bande ko muso za la kimia ba billetterie place muso ko fonga mato ko pesa ba da ba endroit fixe mais ba to ba melara déjà boye ba kena ba bar nyonso bo komona équipe ya sponsor wana et ko lekaka ne bo komona na ba grand car nango de ba tchelonga faire à la liboé na kit donc wana za kaka ba fiche ya stade de Martyr donc bo komona ba tona ba ko lekaka na ba différents bars équipe meza roya pona ko sala raka achat ya ba billet ya stade de Martyr. Voilà, Dieu merci Maya Imba, j'étais sali vraiment et ça a biso bien tout le monde y batu bato loba concert ango mais déjà nous mon déjà ba bilembo ba banderole déjà zo mata donc chaque avenue au monde a 2 ou 3 banderoles chaque avenue au monde na ba quartier pour kolobate tout le monde déjà peut vendre ta billet au bondé koloba bondé ko non so ko moni batu bande ko réclamer moi batu bande ko réclamer plus ba banderole les ali batu bande ko réclamer par rapport à ba panneau na ba différentes nzela muso ezate donc to ebike avec sponsor na biso ba bandi déjà ko matisa so tali na tes problème tes jours J mais ba panneau na ko mata pona ko annoncer kaka donc pona ko annoncer stade de Martyr parce que ba tout ba na posanga loba ba panneau o mati de koti nango ko information pona nga parce que information stade de Martyr to bandango depuis année passée si lelo
bato batalaki marche o bagolo ba marchaki na minute dans la possession ba panoté pour information un stade de martyr communication côté là bato tina ba palin na mona 2 ans abi ke faire beta conseil le 24 juin deux dates o ezati combattu mais bato ba bosanaki ba bande ko sala biso déjà publicité sans le savoir ba sala li faire gola publicité makasi depuis mois de février to baluti bo concert ezate to zonga bo to lali bo mite meza ko bete eza ko suka to mi ko luka to ko simba sutana nani awa ka to fanda na Jésus abi bo zelanga mona kota non na kata stade de Martyr faire à côté na stade de Martyr na 19 abimi na 3 batu nyonso ba bete concert na stade ba kota na 3 pap à kota na 3 faire gola kota na 19 abimi na 3 mon pépé. On s'en comprend. Moto à Kosakanate. Y'a un sa batuke. N'a pas n'a pas panneau. Écouti. La minute où ça sigo matraquage sur terrain, matraquage à sport na télévision. To ben nali sous batu. To zoni sabat na image na bien. Barbine. To sali maman na musala Kosakanate. Nga mo lobi na lali. Na o raisonner nga bi ah. Batebele bandero lo ba faire rigola sila. Mais soki moto affaire ezalaka kaka batu ne balinga balona faire vraiment mais faire rigola aza imitateur à Jésus-Christ de Nazareth Clem Blessing na nzembo aza imitateur na nenga vrai yo monte que batu tout ba beti stade ba menacer qui ont te point vraiment tant komika na moment ya faire ba eli biso ba fandam ba eli biso stade na uti ko mona kuna TikTok na uti ko mona na TikTok. Yana olo bana ba diaspora bozala mutema kotita vraiment na moni jeune moko na TikTok ba bi jeune wana abi akati courant na stade de Martyr ezonga ti na mois de juillet batu babandi ko benga ba bi ke jeune wana aza vraiment te balobi jeune wana asala ka ba jeune fort na stade donc eza vrai batu ba komisa ngo rivre mais or eza lukuta au stade de Martyr, yo kote kata stade courant na stade de Martyr. Ozanani. Yango aveni na bino kakati. Ah. Papa, na stade de Martyr, tu as un service nion sur sécurité. Tu as un ANR, tu as un bureau de, tu as un service surtout dans la kati wana. Non, ba détecteur na minute. Fiti nous coûte koufe kanga mati lelo service à ANR za na kati. Ba bureau de ba na kati. Mais si on a un stade de Martyr, un individu à côté de Rokata courant, à Outouab. Bagouloué, et l'autre est faire rigola, Maramo fait rigola, ça la récame, ça rabat. Oh, non, ça fait rigola, si Mariko Mara or. Moutako, ça fait rigola, si Miguel date le 24 juin. Et puis, si tu peux cette date le 24 juin. Son nom est le Télanga. Bah, fait un abysso à Wenge, bah, bête, tout le monde va déranger la date. Héritier bête tout le monde va déranger date héritier. Les 24 ans de komi makambo. Fala bête tout le monde va déranger date na été. Mettons un komika ya faire. Ba komiko luka ba gauche à droite. Ba salara ba manigancer concert à faire. Merci beaucoup, félicitations à vous. Bon pesi biso public. Ba pesi biso public. Héritier Iboula donc bête biloko na stade de Martyr. Charlie Prince to kaki Charlie Prince total émission na moko lobby tozaki na ba fiston frappe na ba nani Blanchard et nani Richard Mempe tozaki na bango lobby total ki émission ya Charlie Prince pour na bozo banga nini oh bon toro banga bozo banga nini le 24 eza date le roi ba date nyonso soki nga na botama le 24 na bopekisa ndeko musa botama le 24 barbine wana to ya luka Charlie Prince abi bozo banga yoka to solo la te wana tozo ya ko luka ko pesa ba explication mo ezanga mutuna makolo nani o ko longola video ya Ferry o asalaki pona bandeko na biso ya Brazzaville c'est qui mais ya lobi bozo banga ya lobi azanani o finga ye pa lo ba vérité bien nana fingier abi bo finge po ya lo ba vérité nana fingier mais bino kandi bo ko isa bino ka banani na bi depuis faire gola banda carrière na ko yate biso do ko isa fait bino nde bo ko isa pe bo fingele ba bozo lukela e ba binemi bazo luté ba lo barato créer plus ba relation que bien ennemi mais yango ya lo non faire gola message à lancer message na bande ko Brazza wana za bango ba luka ba vina ba héritier Iboula alobi vérité mais na lobi bino banani atanga ba kombo banani ngana ko na émission na ngata na finga Charlie je peux pas l'insulter vraiment tout ça la musala presse na finga par rapport à nini le king na finga pour nani pour salini pour asali nini nana pomme na été
Et ma musique. Vous comprenez? Et ça ma musique. Le problème c'est quoi? Charlie Prince, il faut prendre mes que aya ko retirer comme maloba oh loba na télévision que ba golo baza ba irresponsable. C'était ça le problème. Yo aussi problème les ali. Pour ba goloa o faire go la commune longina ye. A respecter bango. Yo benga ba irresponsable. Maman toza ana Kinshasa. Biso belé to betara tolo ba tumusu ba somba album a faire terre ne bato ba na ba poto wana. Vraiment. À côté de Amazon, tu as vu carte master naïe. À côté de son album à faire. Biso ne so ça là, vraiment. Tout ce que biloko to lo bana ba télévision que to ko ça faire jamais. Et ça que to ko repousser l'artiste. Faire go la finga pendant 18 ans. Tous les émissions Charlie Prince a ça l'année passée. To a sali récemment en mois de juin et en mois de janvier, février, mars, avril. Tous les to tanga la télévision. Vraiment. To on comparer makamaro lo bana ozo lo balelo. Au moins et collecté. Et ça collecté pour mes anines. Et ça que sorti de mon erreur moreza parmi à bateau ba entourer l'artiste. Tant que yé alors bien émission na que na matanga batu musu bazaki musika ya zaki pembe na faire. Ya mo considération. Surtout mon considération. Na considération ba pesa comment benga ba fana mutu wana baza ba irresponsable. Ate mon afana so ba benga irresponsable au tomboka. À retirer tes mais à retirer tes siko abatisi ya lobi siko tant yem tape apusa na rapembe na faire ya ko loba na télévision te boloba te fali a trichaka pourquoi pas bino bo même faire na ko tricher azala rapembe na faire faut loba na faire apusa na lito ya faire aloba na lito ya faire yo pe bana ko tricher na il fallait tricher mais ko loba na télévision mais quand tu viens à la télé c'est rezo banga maman tolobela faire toko sarate to liara pe mbonga bata faire vraiment faire ako kabelo de relation bata faire pe basunga biso na beto pembe basunga biso ngai na kei na ke sala to na tena conférence de presse ya waze quoi na ye na chaîne nanga na koti conférence à waze kwa na lobi ke concert à faire egola waze kwa bien le 30 juin na ligne faire jamais asiko soko biloko Charles osala yango wana soko biloko na to lobango te to tika yango ba biso ko moni ndoki belela mongongo ezika to ko batela patrimoine qui est l'artiste Ferry to linga te faire gola zanga to zanga e au moins so to que ne guerre musique on a mboka o sans Ferry et aussi mbaté ba bimisa biso ba chanter netinini poso ba ligne ba Koffi Olomide ba ligne ba JB Piana on se comprend ba ko ligne Ferry ainsi de suite bo ba si ba kombo pas à parmi les généraux. On se comprend. Si vous avez un message, mais pourquoi vous avez dit que vraiment. Alors, banalité à faire. Tala mututu a poussé na pembe na faire ebi faire. Mututu a poussé na pembe na faire ebi faire. Faire reconnaît héritier Ibula représentant valable à Bayaka. L'homme de Beta Biloko, l'homme de Misala. Atekanga déjà. Et tout est atekanga déjà bon location nini. So na kuta na faire Ibula Muyaka na Beti. C'est ça. Sur la minute biso ça la défense et sécurité. On se comprend. To tchepe soude caustique to niati pe pas lavage à sec. Tokei. Oh. Babin, ezalo ko constater moninga na sala no biloko te. So na oloba boto ke na stade de Martyr. Vraiment. To bandi ko lata ekulu so le tanga na souffra na kena matadi boma. Pour na faire. J'ai laissé ma maison pour na que ça la campagne na stade de Martyr. Faire incarcérer na prison. On comprend? Batika ba matériel ba otela bat na ba télévision ya pamba ya fois tout. To linga faire, il faut te soutenir faire. On se comprend? To mona ah ba ta pepe de ba nozala ah ba no ba no beta pour na président na bango na minute dans la fati béton. Ba ta béton pe ba ko tombola président. Eza bongo oko yete ko obimisa ba secret diplomatique. Obimisa ngo obimisa ngo talé ngo pesa bango na force. Non. Et puis on loba nini eza Sony tozo beta tolo pour les États-Unis. Oh, akamusinga eza Sony bogo beta yoka togo beta tolo te artiste fait la départ bana carrière musicale na ye. C'est la première fois que na ba musicien aux États-Unis. On se comprend. Toyebi biso tout bitumba oyo pour faire azwa visa. Makamolega ebele na kati.
qui visa mais a boy ko kende po ba mise ba zoyino ba visa. L'artiste a une prompté. Artiste a une prompté. Ba musicien peu ba une prompté. On se comprend. Toi il a problème à Stade de Martyrs. Faire linga ko voyager sans finaliser. Voilà. Parce que concert à Stade de Martyrs c'est ferré. Ata Charlie n'anga ganga wana. Stade de Martyrs muta hotel mon si mamiko yembe za ferré. Ba contrat belé ko attend pour na Charlie presque ndé tozo ka pena ba CC. Po ndé zanani. Ya ko raté biso contrat ya zanani. Azana chaîne yo mona ka logo na chaîne na e. Tout monde a. Acha ka mai boy. Azo luka ni sponsor. Ah mais siko yo lo bana ma musu biso raté contrat. Gérard Moïse. To raté contrat Mago yo moko laté lamba sponsor moroté. Yo bang sabiso na nini. Yemo achaka mai boy ne mission za sponsor. Ibulo epe na kanda te na question na nimte pesinga kanda. Ah, nengo lobby opesinga ne kanda. Nengo zolo ba mambo. Na tala ki émission na bakita. Ba tutu o ba poussana pembe na faire ala muta sala faire até. Muta tombo la faire sur le plan musical azate. Papa, ba sacrifice, ba calomnie, profinga, o ba fi gigola uto kufa. Webi combien ba fini faire, ba fini Charlie. Ba fini Charlie, to ba fini héritier Ibula. Tu as un sacrifice au faire la sana musique pas comme le faire. Biso dans même la faire la bilamba. Jamais. Ba dilema vakale arabiso, to ba DG blesse pour arabiso, to ba pichu botoko. O ba souffrir na faire. Ah, ba tika biloko pas ba loba. Ba to ku ba souffrir na faire ba lega na TV te pour na loba. Mais ce que biso de pousser na pembe na faire, pour to lia formage ils a pas faire. To romi ko loba n'importe quoi. Faire la restera faire. Attends, l'homme, attends, Iboula, te faire restera ferré. Les journalistes, combien va pousser na pembe na ferré, le batika ferré, ferré, la continue toujours. Les seuls musiciens, à boire, comédien, à biso, Igor, 2 minutes, va d'aller du Kambala, c'est ferré. Ah, c'est ferré. Exactement, Marambo Batubaro Loba, Baro maîtrisant monté. Mais héritier Iboula, to mo carrément ba Charlie Prince mais nenga zoloba, ozo confirmer les biso ke bino mutu bo créer les faire ba maman. Na minute o ba golo o ba na ki senso ba o benga ba nga ba tuna et place ni ba o teka billet. Ba golo malue ka kaluka ba o benga ba o tuna nga et place ni ba o teka billet. Charlie Prince eza comme ba billetté. Charlie Prince eza comme ya billetterie. To sola masola Stade de Martyrs s'il te plaît. So te so continue comme moi Charlie na 4e émission na Kiti. Mais bon ça là boy point. Moi je te dis c'est que maman, toi ça la battu, toi sur la Stade de Martyrs. Toi sur la Stade de Martyrs oui. On a roba no ça la publicité comme mututé à tout moment. Héritier Iboula et ça kolobi a vient na ngai na pesa ba king ala vient na yo. Na pesa ba mot. Charlie Prince ouais ko condamné bisoté ezara to saka musala et émission entre de talaki et ça là biso vraiment bien té. Et ça la biso penza passi yango to luka ki héritier Iboula to meka osola mais to moni pe niveau et ça la rabino passi na bakanda moko po to moni na minute to luka batu ba sa publicité il y a le 24 juin mais to mona mutu moko azoya a osala neti et moi ça les publicité mutu moko ta odi ko silika na minute tandis que eza réunion moko te tikali ko sama ba communicateur affaire mais oya zolo beza lo wa tindika chakal te tindika chakal yene mutayebi yene mutayebi donc makama ke na ba mama muziki mama muziki ata ye mo na fandi wana ayebi ya mama muziki la muziki ata fait tant atala on comprendre ka o eza muziki muziki voilà héritier Iboula obi de partout bazo benga yo pona mamba ba billet héritier ba mama Charlie Prince bandeko ba libanda ba contacter biso ba billet déjà na auto loba na début émission eza déjà en vente déjà bata Paul mutu ba ko leka na ba différents bars teka déjà ba billet na hotel koloba na Neverland ana Kimbondo ba teka da ba billet donc bandeko bazala timia bandeko ya Kisenso bazala tima équipe ko kota déjà Jeza Kitoko bandeko na biso o ba komi déjà est-ce que bo solide to mona ba vidéo ke zongi ba gol ba mati de gol bango tout ba équipe eza complet équipe eza complet baza esika mo bato ba koloba intel a timio eza lu déjà o mo akimaki na aéroport eza lukuta boti wa kosa bat makambo eza lukuta eza ba bezi bat ba créer
Mais balobi de ake to ebisa ki fere ba subatika la omoni ndenge. Mais ba misi batikale belete. Rise gola tikali, ya ilusa tikali, selela tikali, mwana konga tikali, te énergie tikali, anelka tikali. Surtout ilusi kandeni. Rise kuta tikali. Ilus aza musicien. Un musicien en pleine formation. Ya ilus. Un ministère en pleine formation, ça soldat mbila, il y a les padres. Alors qu'il ne va voir Jésus belé. Naïbi qui est États-Unis, bah te bien bando zelaye ilus. Bah te belé. Bah zelaye, bah zelaye. Deuxième voyage, soit bah petit stade de Marty, il y a ilus. Oh bah bi bah tourner pesa et belé. On a bah tourner tellement belé. Bah qui bah contraté. Bah surtout la vérité, il boule tout dans le système andeke. Oh. Jean-Claude Kende bon moi. Voilà héritier il boule la naïbi té message na yo pour la émission na biso alelo. Bon message Zara que non va retenir que le 24 juin artiste Ferregola patrimoine aux ala devant patriote plutôt patrimoine aux ala devant patriote naé a recépel ça bon le 24 juin bas à la mutema rokita to ebi que entre les 19 et les 20 orchestre ça na Kinshasa vraiment to renero ya mabango lisusu ya na web ça ba golwa nyonso ba misa na biso ba roya triomphalement ba roya te ke o te Togene royamba bango to yambaka papa ya vers ya to kende royamba bango mati de gol bana bumbu ba ko tcheli kola mutuka oh pozo swazo na ko minza baba na bumbu to swazo na jipa mati de gol bana bumbu balobaki trop avoir ja kilo ba oh mati de gol kana Kinshasa azo mark X vraiment comprendre azo mark X sonera zana a kesiko yo États-Unis. Ancien notre chef d'orchestre. Donc il est peine fois mérité. Donc il a mérité. Dans la temps qu'on va faire un voyage le 7 et le 6. Bah tout va bien est-ce que Mathieu dans la liste? Vraiment. Ok Mathieu de quoi dans la liste? Tanga. Quand tout le monde est battu musuba baba ni visa et bimi mais longwa déjà. Pour Mathieu de Gaulle pas à Muto par au longwa de pour faire là na batu mususo ba yebe bangote so longwa to kotanga ba komona bangote to do fula bangote to fula bangote na ta on a tena lete wolo na succès on tenga na komona ah moni se ko yebi déjà ko yemba te eloko mota longwe na yebo mais kasi ni ne bimi bi nani na bimi visa na bimi so bimaki eza makambo ta tikalit na minute so ala la tanga batol na Kinshasa baninga ba tanga batol ya États-Unis mu pepe so tara elanga oyo. Voilà, merci beaucoup, Héritier Iboula. Yo, c'est toi qui bambote à Tolali. Bon appel ça banane. Bambote na banani. Na staff na nga ya Lubumbashi na moni commandant Subiri Kazubu motema ya mama Kabange ndaye Marisette na peso bambote. Merci aussi à Doris Somo motema Igete Somo bambote na yo pourquoi pas Agabi Kabila, motema ya maman Esther Kabila. Merci à Arsène Katelo, père des orphelins, motema ya Raissa Katelo. Pourquoi pas à Emma Somo, les Chinois congolais, Emma Somo, les Chinois congolais, motema ya Nadège Emma Sengou. Na pesio bambo tout ça otali mwasi, otali Emma Somo, okumisi nzambe baponana. Directement na pesi mbote na les communicateurs les plus influents depuis Lubumbashi. Alain Kanyama wetu Kalamine teto kozana Lubumbashi pour concert à Stade des Martyrs to solo là na kata kolozio ona honorable Kuchi Chomba voilà bana merci beaucoup à Richard Mempe merci beaucoup à Samiro pourquoi pas à Dieu Maemba le célèbre to utine musika na ebisio on a soldat merci beaucoup à toutes les personnes qui nous soutiennent de long bon continuer à s'abonner, bon partager, bon liker la chaîne Nabino Bolingara Mingi. Vraiment chaque fois bénément à toi qui toko bando kota, bon bando recevoir. Merci beaucoup à toi Trésor Moscou depuis quelque part. Merci beaucoup à toi maman Olga Moboko, maman sociale, maman Ebara pour Sabana. Ça que bana basenga. Merci beaucoup à Gianni Généraux Kabunda. Merci beaucoup à toi TKL Trésor Kalombo, comment dit TKL Trésor Kalombo. Merci beaucoup à toi maman Fifi Congolo notre futur député. Merci beaucoup à Jolie Missimbi d'Afrique. Merci beaucoup à toi qui Jabron Jackie Magnongo ma grande sœur chérie Bazanyo Sobati Kelangayo. Merci beaucoup na bande konyo sur vos arascocho branché au Bonarabiso biso pe Bonarabino. Tout le monde animal ici. Bye.